Samela de koza kolanda biso na bilili tosengi na yo okusana pene na ekran na yo zwa bible na yo zwa bike na yo toza kosambela elongoko tolingi kobanda émission na biso oyo tosalaka yango chaque dimanche tika tosambela nzambe tata na kolo na biso Yesu Masiya tobelemi liboso na yo nzambe mokeli na biso tata na biso ya likolo na nzela na Yesu Masiya opesi biso bomoi bwa seko kolo tolingi koyoka maloba na yo yango ezali bilei ya molimo. C'est pourquoi papa tolingi présence na yo ezala na kati na biso na nzela na molimo mosantu mokonzi tosezili maloba oyo mpe ebota buma na kati na bomoi na biso na mitema oyo eza ya kopasuka na maladi na kozanga mikakatano pasi ndenge na ndenge yawe sunga biso tika oza na biso ebandeli kino suka na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ndeko molinga mio ozali kolanda biso na bilili totombeli yo eyenga elamu 10e dimanche ya bosantu mpona programme na biso liturgique tika nzambe apambola yo mpe tolobi nzambe azwa lokumu na évêque na biso bishop na biso monseigneur Achille kondima ete émission oyo elekaka na kati na paroisse lokola cathédrale tika nzambe na lola asunga ya pambola ye toza na kati ya église anglicane paroisse Saint-Pierre na diocèse ya Kinshasa tozali sur l'avenue Basala Kala numéro 11 na commune ya Kalamu en face ya complexe scolaire Mosengo. Awa tozali na bandeko mibale liboso na bino ndeko ya liboso kombo na ye évangéliste Christian pe ngai révérend Maurice tika nzambe apambola bino boye liboso na nyonso nazali kosenga na maloba epai ya papa évangéliste Christian yende akufungula programme oyo. Merci. Merci révérend, merci. Programme oyo na biso tozana na bolingo oyo nzambe alakisi biso tozokita na thème oyo ya biso toza nango tozokita donc tomoni le mois passé deuxième le premier commandement oyo ya bible ayebisi biso eza kolinga nzambe lelo tokomona deuxième commandement oyo nzambe ayebisi biso mpo tolinga biso ndenge tolingi biso moko. Deuxième commandement yango nde tokolanda lelo lenga moninga na yo ndenge olingi yo moko donc yango nde ize eloko tokotala lelo tozokita kaka landa biso kaka ndenge nzambe azotamusa biso na makambo ya bolingo oyo yebake bible alobi makambo nyonso ekostope bolingo ekostope te donc ye nde mutu alobaki nde mwana bon avant tokota na kotanga na biso nimero ya telefone oyo benga biso bakomaki ya WhatsApp soki obengi biso okontribue ya yo eza mwa malamu donc tozosenga yo ntango biso tokoloba ke obenga biso obengi mpo namonaki ntango tosilisi émission du mois passé bato bakomi kobenga donc tolongwe deja na ligne deja babandi kobenga tokomi kosala makambo mosusu. Donc numéro na biso eza plus 243 97 61 87 476 plus 243 97 61 87 476 eza na WhatsApp soki olingi obenga biso na WhatsApp donc biso to yamba yo tozozela mpona contribution na yo na minute oyo tanto ofungula telefone tokoyebisa yo mpo oyeba heure kobenga ofunga telefone na 9h35 tokofungula telefone na biso mpo tokende na ndenge tokolimbola oyo
faire na biso. Donc tolingi tokende na thème na biso tokende na Lévitique 19 verset 18. Lévitique 19 verset 18. Donc le vénal tanga biso yango avant tokende oyeba eloko liba yosizona ke contribuer na 4. Tozali na mukanda na ba Lévitique chapitre na ye 19 bongo tozali kotanga na verset 18. Natangi yango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Soki asali yo mabe kozongisa te, kobombela bandeko na yo kanda na motema te, linga moninga na yo ndenge yo moko omilingaka. Ngai nazali yawe. Onde liloba ya Nzambe. Soki totangi na anglais, Lévitique 19 verset 18. Dans Leviticus 19 verse 18 said, forget about the wrong things people do to you. Don't try to get even. Love your neighbor as you love yourself. I am the Lord. Iska totangi Reverend kakospike biso eloko Bible azoyebisa biso place mwana po oyeba ndenge kolimbola ya masolo mwana po toyebi eloko eza na kolingiza ebele eza monene po toyebi ke ntango mutu akosala yo eloko epesaka pasi kolimisa, epesaka pasi kobosana, epesaka pasi kondimela mutu mwana. Donc tolingi toyeba na mpo eloko oyo toza nango tozotrita yango eza commandement oyo Nzambe ye moko apesi biso na kati ya bomoi totala. Merci mosali na kolo. Soki omoni makomi oyo na ebandeli na chapitre oyo okomona bakomi likolo na grand titre balobi kokoma bato ya bosantu. Limbisa ngai ndeko soki natangi kaka verset ya liboso wana ya chapitre 19. Yawe alobi na Moïse ayebisa lisanga mobimba ya Israele boye, bozala bato ya bosantu mpo ngai Yawe Nzambe na bino nazali mosantu. Nasukisi obele wana ezali mibeko oyo Nzambe azali kolinga na bana Israele basala bagukisa yango. Eza mobeko, eza commandement lokola papa évangéliste auti koloba po ozala mosantu. Parce que Nzambe oyo tozali kosalela ye, Nzambe oyo azali kotambwisa bomoi na biso, Nzambe oyo asauve biso azali mosantu. Mosantu lingi koloba nini? C'est-à-dire azali na faute moko te, azali na lisumu moko te, eloko moko ya mabe eza epai na ye te. Autrement dit, kati na mibeko wana o Kristo aresukiangu yao na mibeko mibale. Tolobelaki mobeko ya liboso koloba ete lokola papa évangéliste ati koloba awa ke olinga Nzambe na yo na motema na yo mobimba. O Nzambe ye moko na obibongo alobi esekramaki na biso bato biso ba chrétien tolinga ye moko Nzambe na motema na biso mobimba. Na mayele na biso, na molimo na biso, na nguya na biso nyonso alobelaki yango. Maintenant akeisu koloba et puis yango pe ezali très capital, eza différente na mobeko wana ya liboso. Alobi olinga moninga na yo lokola yo moko okomilinga. Ozali komona bolingo oyo moko olingaka nzoto na yo. Alobi bino ba Israelite ndenge bosangani boye ba complication ekozala.
matata ekozala koyokana ezali parce que omoninga tosala ezali te ndenge yo moko olinga kosala yango. Alobi esengelamaki na bino bosani bosipornataka bino na bino bolinganaka bino na bino bafaiblesse ya moninga yo ndima kaka yango. Soki atamboli mabe teya ye, soki asali likambo moko ya pasi na motema esengelamaki nini esengelamaki osiporte yango. Alobi olinga moninga na yo lokola yo moko okomininga surtout na Levitique walobi kokangela bandeko na yo kanda na motema te, kanda na motema, c'est-à-dire bandeko basali nini baki kozwa likambo moko ya mabe oyo ekozokisa bomoi na yo, oyo ekodekuraje yo. Tozala bandakisa ebele makambo bandeko basalaka biso na bandako toyebi yango, bana basalaka biso makambo ya mabe, baboti basalaka biso makambo ya mabe, banoko basalaka biso makambo ya mabe oyo etushaka absolument bomoi na biso. Mais alobi kodana kanda na yango te, c'est-à-dire quoi? Soki asaleli yo likambo ya mabe eloko ya motu eza nini? Kende epai na motu wana, kende epai na yebisa ye makambo nyonso asali oyo asalelaki yo, yebisa ye yango. Loba tala likambo songo obi ofikaki ngai nasepelaki na likambo wana te, pour le moment nasala nini? Nalimbisi yo, limbisa ye ata problème ezalaki ndenge nini. Kolo nde alobi, Nzambe nde alobi soki irelema ndeko na ngai na yo tolingaka Nzambe. Alobi il faut kolimbisa bango, kokangela bango kanda na motema te, ata dimension ya problème ezalaki ndenge nini. Kolo alobi limbisa linga ndeko na yo lokola yo moko okomilika. Voilà papa na subisi wana na bokuse. Amen. Amen. Awa omoni eloko Bible abengaka ayebisi biso tolenga moninga nde tolingi biso moko. Eza eloko moko eza makasi na bongo ya biso. Bon, pona grâce ya Nzambe yango nde tosalaka makambo nyonso mona po esimba. Po eloko biso tozolenga soki moto asali yo eloko, donc okokoka kosala nini kozokosala ye. Bon, awa alobi lenga moninga na yo ndenge olingi yo moko. Soki nalingi yo makasi jamais nakosala yo mabe te, jamais nakoboma yo te, jamais nakosala eloko moko ekotushe yo po yo moko ovanda na ndako nyonso bandi kokaisa. Nakoboma motema na yo te. Ta nalingi yo okomona makambo nyonso oyo tozosala na mokili oyo ekobanda kosimba. Eloko Bible abengi bolingo eza makasi na mokili oyo. Soki na ke na Romains 12 verset 19 po ndenge ye moka bandi koyebisa biso ata soki moninga asali yo mabe yo nde moto oza na droit te kozokisela ye te. Eloko Bible alobi lenga kaka ye, limbisa ye na makambo nyonso. Moto oyo aza na droit kosala makambo nyonso eza nani? Likolo. Ye nde moto aza na droit kosala makambo nyonso. Toke na Romains 12 verset 19. Romains 12 verset 19. Alobi, my friend, do not try to punish anyone who do wrong to you. Wait for God to punish them with his anger. In the scripture, the Lord said, I am the one who punish. I will pay people back. Amen. Iska totangaki alobi naza komekate pona nasali yo mabe kozo sangai eloko wana te. Alobi tika ngai mutu naza mutu oyo naza na droit na ere koya kozo sa mutu mwana eloko wana oya
tina ayebisi biso eloko oyo eza kaka tondima mpo biso tozala na kanda te koya kozongisa mutu don mutu wana sikoyo ere moko omona mpo na kanda wana tobomi mutu mpo na kanda wana tosali eloko tokoya kosilisa vie na biso na kati ya prison mpo na kanda wana tosali eloko oyo ekopesa nzambe oyo ekopesa nzambe lokumu te yango nde alobi linga nanu moninga soki olingi moninga d'abord soki olingi ngai okosala ngai mabe te okolakisa ngai nzela bo soki olingi ngai te yango nde okobanda koyina bato mpo koyina bato na mokili oyo iza ebele yango nde eza deuxième commandement oyo bible azoyebisa biso lelo soki nalingi yo jamais nakozwa kombo na yo nakei kodepose yango na ekeko ou bien na kisoloka ou bien na nganga nakosala yango te soki nalingi yo nalingi famille na yo jamais nakokende koya kobota yo eloko soki nalingi yo nakoya epa na yo kobungisa yo te soki nalingi yo nakokende kofunda yo na pake ou bien na commune te makambo nyonso ekozala nini ekobanda kosalama ndenge nzambe ayebisi biso yango nde kolinga moninga na yo ezaka nécessaire na commandement alobi eza deuxième commandement po premier tomoni eza kaka lenga nzambe ndenge nzambe lenga na motema na yo yango wana te bon deuxième oyo po premier oyo tomoni alobi lenga nzambe na motema na yo moko deuxième oyo tozomona alobi lenga donc moninga na yo na ngila alobi love your neighbor as you love yourself. When the neighbor do a long thing for you, don't go and pay back. Leave God, let God handle the matter. But what we need to pray for that person. To pray for that person and forget for all the whole long thing that person does. So esengeni biso nyoso tosa nini to banda ko sosola eloko wa bibi azoyebisa biso to respecter maloba nzambe soki o respecter yango nde olingi nzambe ya moko te ata soki na yaki na ndako na yo na moni ke moye eza te eloko na osala oyo nazala ngo na osala nini nakopesa yo bona minute oyo okomona mutu okeyepa na ya lobi moye eza te okamata mbongo opesi eboke kosomba biloko kolia na ndako osali mabe osali malamu bon mutu wana sikoyo mpona motema mabe amemi yango na nini ekeko ube na kisu ube na kindoki mpaka asala makasi oyo soki okosala nini okokuya bon mpona bolingo ya nzambe alobaki yango nde esimbi bato nyonso na mokili amen. Donc la deuxième position thème na position na biso donc na Matthieu 22 39 Matthieu 22 verset 39 tout à la eloko Bible ebisi biso place wana Matthieu 22 verset 39. Matthieu chapitre 22 verset 39 elobi boye mobeko ya mibale ekokani na yango oyo linga moninga ya yo ndenge omilingaka yo moko alobi boye nani alobi awa ezali évangile ezali Yesu oyo azali koloba awa mobeko ya mibale ekokani na yango linga moninga ya yo na yo ndenge omilingaka yo moko. Je pense soki omoni na chapitre 22 wana na verset 34 ezali bayekoli oyo batunaki Yesu likolo na mibeko
zomi oyo nzambe apesaki na Mose mpona ntina na bana Israele. Bayekoli bapose Yesu kesho balobi na kati na mibeko wana, mobeko nini eleki moninga? Mobeko nini eleki oyo mosusu napesi nzambe lokumu mpona ntina na sagesse oyo bato ya liboso mpe bazalaki na yango? Parce que biso tozalaka te, mais bandeko bazalaki liboso, atuka molimo mpe azalaki te kosala na kati na bango. Batuni Yesu ezalaki kesho moko malamu na kati na mibeko zomi, mobeko nini eleki oyo ya moninga? Alobi na kati na mibeko zomi ana ngai nazali korestitue yango kana mibeko mibale. Ya liboso olinga Nzambe, pe ya mibale olinga motalani na yo, moninga na yo. Mon frère, nalingi koyebisa na yo, moninga azali nani? Moninga nde nani? Moninga azali te mobele moto oyo ofanire na ndako moko. Moninga azali te moto oyo ozalaka na ye ekolo moko. Moninga azalaka te moto oyo osalaka na ye mosala moko. Moninga azalaka te moto oyo ozala na eglise kaka moko ou bien paroisse moko te. Moninga azali moto oyo azali na elili ya yo. C'est ça moninga na yo. Moto azali na lolenge ya yo oyo azali moto lokola yo, nde moninga na yo. Azala mwasi, azala mobali, azala leki, azala moto mokolo, azali moto oyo Nzambe akeli lokola yo. Alobi olinga ye lokola yo moko okomilinga. Ezali facile te. Yo moko milinga kandenge nini? Okolinga jamais kofanda njala. Soki okinzala osala nini? Okene kolia. Ebongo moninga wazali na njala pembeni na yo. Soki aye epena lokola papa na ngai evangeliste auti koloba. Yo olobaka nini? Yo olobaka nini? Oki kopesa ye, mais après ça oza kutikala kotonga ye. Ngena kuma koko na yo. Ngena kuma wedani nini na yo. Obandi kolobela. Mokolo oyo akoyoka. Je passe oza konokola. Ekilamu na Nzambe. Papa ti kolobana lobi bako kipe kofunga yo. Mais yo na motema mabe olingi te ndeko na a progresser na business na ye. Ozwi mbongo na wana o basungaki na yango okeya bi ali. Okay na ngona kisoloka. Okay ko kanga ndeko na ko misala etambola te comme ça bino baso bongo be na bo pauvreté. Ezali malamu te. Au contraire ndeko sala nini bondela pona tina moninga na yo. Po business na ekola esala nini eba na pe kofunga kayo. Motema mabe. So moni moninga apambwa mi yo zaboka motema mabe. So moni moninga akomi a évoluer na musala nini musala koyoka kalikunya. Ndeko je passe soki oza na niveau wana lokola mo Kristo eza malamu te. Tika yango. Kaka ndenge omitosaka. Kaka ndenge olingaka. Omoni moninga alati mabe kende ko changer. Loba na mon frère tala olati viete. O arranger tala mwana na ngai. Ayi ko arranger kai esi aseka kingai. Na oya biso lelo soki moninga azolata mabe obadi ko chiola ye. Soki moninga atakolia malamu te obadi ko seka ye. Soki moninga évoluer obadi ko kosala makambo ya nini te ofrene bomwe na ye. Yango biso ba Afrika tukola kate. Yango tokenda ka liboso te pona ba freinage eza malamu te de konanga yo zali koyoka biso yo za komona biso na bilili. Ce n'est pas bien. Tika biza wana. Soki ka continuer kana biza na ko ya koboya baninga ba progresser. So zaka ko continue na biza na koboya baninga ba zwa. Kaka yondo zwa eza malamu te okwa basete na yeba te bokoni na Nzambe eza na yo te. Oza kokosa Nzambe koyawa kobondela Nzambe. Oza kokosa Nzambe koyembela ye. Oza kokosa Nzambe kotia ba ofrande na yo. Oza kokosa Nzambe kobondela milai. Oza kokosa ma desika malamu te kolo aliki yango te. Kaka ndenge ozali kopesa Nzambe ofrande nde bongo nde salisa ndeko na yo. Kaka ndenge ozali kobondela molai wana otia libota na ngai kaka libota na ngai yo pe bondela mpona libota na moninga po moninga pe azwa po moninga pe azala malamu moto azali kobela ali otiki ye okei kobondela mpona baninga na bana na yo kaka kolo aza na posa osalela pe ye lokola ozali pe kozala baninga kolo aza na posa osalela baninga pe ndenge moko ozali kosalela ye. Tolobaki la fois passée te tomonaka Nzambe te omona Nzambe te tomonaka Nzambe kaka à travers moninga azali pene na yo.
Merci papa, merci Kifua. Ok, na baksa eloko muke na eloko oyo olobaki po tomoni el moko boye tokomona mutu tokomisi mutu wana ennemi totala nani eloko Bible ayebisi biso na Matthieu 5:43-45. Matthieu 5:43-44. Alors Bible, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Oyoki ndege Biblia lobi linga ya muninga na yo don boya ya ennemi na yo. Verset 44 alobi boyi susu. But I tell you, love your enemy, pray for those who hate you. Love your enemy and pray for those who treat you bad. Love your enemy, pray for them, those who hate you, those who treat you bad. Say, love them, give them something, give them water, let them drink. Alobi ringa oya batunyoso oyo bazobo ya yo balingi yote linga bango ba enemy na yo. Pesa bango makambo nyoso oyo esengeni opesa bango. Yesu Masia nde mutazo yebisa biso eloko. Pona tina nzela tokende lola yango. Bible zo yebisa biso makambo nyonso po biso to sosola na po comprendre eloko Bible abengaka bolingo. Okoboya mutu te o mutu oyo akanga ennemi. O mutu ngai na yetoza ennemi bandala lo. Yandonda bandiko yebisa yo komekate linga mutu mwana sambela pona mutu mwana d'abord eloko esali mutu mwana po ye ayebate iska abandaki na iska alingi akota po peut-être ye donc molimo moko oya koyina mutu azana kati ya mutema na ye yangonde Bible bandiko yebisa biso awalobi linga muninga na yo ndenge esengeni osala nini olinga ba ndeko na yo soki otiki mutu mwana na se ya mokili oyo akufi akeli felo ntina na nge ezali yango nde Bible azoyebisa biso na ntongo oyo alobi linga bango sambela mpo na bango soki olingi bango te okoyeba ke makambo nyonso oyo tosalaka na makambo na kati eglise. En tout cas, tu peux suivre ça. Na ebi ke ba to bele ba ka église. Bon tina ba ka église ka ba ko za le pamboli. Bon na kata le pamboli soko olingi muninga te ou bien olingi don de konayote. Okomona eloko nyonso ya ko sa l'église asiko. Ya iska mo Bible lobaki. Alobi iska avant oya na kati église pour oya kopesa mabunza yeba ozana ennemi okanga mutu kanda te ozana ennemi na mutu te ta yo moko koya na koyamba yo soki okangi mutu donc ennemi oye atoyaki na mutuka atoya na ndenge ata mbongo ndenge nini nzamba koyoka te alobi akoyoka te. Eloko tozana ngo na minute oyo eza pona oya bolingo oya nzamba lobi tolinga muninga na biso ndenge tokomi kolinga biso boko. Amen. Amen. Donc toke na place mususu na Jean 13 chapitre 13 verset 34.
tozana na bolingo oyo nzambe alobi ye moko alakisi biso alobi sikoyo tobanda tolakisa ngo ndenge esengeli ezala mpo na bomoi na biso mpo ekosonga biso nzela oyo tozokende na ngo eza tozokende na lola ya isika moko bible alobi tokoma place mwana donc bolingo ekostope te bo eloko nyonso eza langue eza ndenge nini ekostope na mokili oyo bolingo ekostope te. Donc na Jean chapitre 13 verset 34. Jean chapitre 13 verset 34 elobi boye napesi bino mobeko ya sika bolinganaka bino na bino kaka ndenge ngai nalingaka bino bino mpe bolinganaka ndenge wana liloba nzambe yango wana. Amen. Amen. Kolo Yesu oyo azali koluba. Mes frères, tosalaka erreur moko grave na esika oyo ya kolinga mujali na yo. Ozomona bandeko mosusu na kati ya eglise balobi nini ono kolo alobaki te tolinganaka. Ndio ozomona mwasi na mobali basali nini bakomba fiancé babalani baboti na kati. Pona nini so tuni bango na kolo alobaki te tolinganaka biso na biso. Eza sasa wana te. Awa aza koloba awa eske azalaki na basi awa baye kolinyoso Yesu Masia bazalaki mibali boye alobi bolinganaka bino na bino lokola ngai nalingaka bino ekoma slogan na kati na communauté na kati na église surtout ya bajene bayange wana bayange baza kolingana na kati na bango baza kokota mbilinga mona kuna mwa sheri moko asa nini aboti avise pona nini oti kora baki te tolinganaka sasi wana te ya mabe ndeko nalingi koyebisana wana lobi soki olingi mwana mwasi na kati na église kende epai na bango kende kose présenter malembe epai na bango zuwa misolobola mwasi wana malamu tika kosala zigzag eza bien te ce n'est pas ça toboya ngona kombo na Yesu Masia. Bolingo oyo nzambe azali koloba awa Yesu azali koloba alobi na bango alobi na lakisi na bino mobeko ya sika. C'est que pona bato pona Moïse ti na elekwana Yesu Masia doke bolingo ezalaki peza te. Bolingo kaka ezalaki koyeba kaka nzambe koyeba nzambe c'est-à-dire na vie na ngai nini dime na kei na ngo kopesa nzambe na zuma bonde na kei kobondela nzambe na zubo na zo sala kaka pona nzambe okiko zwa dime na yo kasi epai na mwasi na kuna bokufwa naki mais on memi dime na oye nango okoki peut-être koswanisa mwasi okoki peut-être koswanisa ndeko na ndako okoki peut-être nayebi te kopimela bango peut-être biloko ya kolia oki peut-être kotika bango piaka bazolia te mais yo memi jambala na yo memi nini oye wapi koluka elongi na nzambe wana te nde wana nde ezalaki na bango kala bayebaki ntina na yango te nde Yesu awa azali koloba na mokanda na Yohana alobi nayeli bino mobeko ya sika banani bayekoli na Yesu Masia mobeko yango ezali alobi bolinganaka bino na bino pela moko ngai nalingi bino esengelamaki na bayekoli na Yesu Masia na kati na bango bazalaka na bolingo même na kati na communauté na biso na kati na ba paroisse na biso est-ce que tozana bolingo na no biso na biso est-ce que tozana bolingo wana moto mosali nga kaka ye ate akate soki ye ate ite akozala leze te olingi kotikela moninga te ateya ube olingi kotikela moninga te atambwisa ozomona makambo ndenge wana ingai kaka nateya ngai kaka nateya bongo mpona ni moninga mpe oki koteya te mpona ni moninga oki peut-être kosambela te soki asambela na ngai na okaka yango bien te bobele biso na biso na yo awa Yesu alobi bolinganaka omwani bolingo Yesu azalaki na yango esika nyonso kolo azali kotambola na bayekoli na ye azali koteya bayekoli baye ndenge moko mpe batunaki balobi na kati na biso nani azali mokonzi na kati na biso kolo alobi moto azali mokonzi na kati na bino ezali moto azali koservir baninga na ye peut-être nga na kanisa te peut-être nani Yohani nde azali mokonzi
peut-être nga na kanisa te peut-être biere nda ali bokondi na bango zoka nda ali biere te ezali moto azali komikitisa te azali bokondi na bango tala bolingo Yesu azali kotalisa bango alors biso pe ndeko na kati na mabota na biso tolingana kabiso na biso okomona leki na ya bayoka na kate omona papa na mama bayoka na kate eta même na kati na niveau mona kire na peut-être na évangéliste bayoka na kate siko bolezi kama kuboli wango ya wapi wana alobi bolingana kabino na bino d'abord soki bolingani bino na bino ndeko na kati na libota na bino bozali ko trahison ezate monika okikosala likambo ya mabe oui benga ye malembe fanda na ye pesa ye bakonseil akoyoka yo memisa ngwana okei kotrahi moninga libanda yo memisa ngwana okei kopanda sango na moninga na quelque part ezali malamu te balobi liboso odwa te opesa moto boye mitane na elongi na yo soki ngai nazali normal moto nyonso aza fautif esengelaki na biso nini tosukulanaka maboko tolinganaka biso na biso papa so omoni moninga aza faible na nzela zwaki songolo sunga ye na bolingo nyonso tombola ye na bolingo nyonso olia batrahison olia koboya ye benda ye sino soki osali bongo te ndeko oyo nyonso oza kosala na eglise oyo nyonso osalaka jense pa mwana bangomba ezali pamba okomona nzambe te moko na suka okokota na lifelo tika toyebisa makambo ya verite okota na lifelo me kolo alingi te ke biso tokota na lifelo kolo aza na posa ete biso baso tosala nini tozwa bomoi bwa seko na seko na nzela na kolingana na bongo biso na biso ndeko soki bolingo ekoti na kati na biso tokodevelope tokokende liboso mais soki bolingo eza te moya kokende liboso eza te papa Christian asukisi wana ok toza na kati ya bolingo mwana oyo levelan auti koexplike biso yango na contribue na 1 Jean 2 verset 6 1 Jean 2 verset 6 1 John 2 verse 7 said, my dear friend, I am not leading a new command to you. It is the same command you have had since the beginning. This command is the teaching you how already here. Amen. Amen. Here our ezoe bisabiso nzamba lobike akotindela biso ou bien akokoma biso isusu te commandement ya isusu te po eloko oyo tozomona lelo atindi yango deja lo yango nde Yesu aye kolakisa biso bolingo mwana na makambo nyonso oyo tozosala pardon kobosana te apres na biso eza kofungola donc soki olingi obenga biso obengi biso na prise de 243 97 61 87 476 243 97 61 87 476 donc soki olingi ocontribue na oyo ya yo oza na droit ocontribue na bolingo oyo toza nango mpo biso tozwa bénéfice na ya oyo ozoyebisa biso lelo mpo donc iska tozokende ube tozokoma eza eloko oyo alobaki mpona mpo jamais alobi natindi yango deja mpona makambo eloko ya malamu mpona biso commandement oyo nzambe azoyebisa biso lelo eza eloko biso tokoyeba ndenge biso tozokende yango nde ekomema biso na lola soki toza na bolingo te jamais eloko nyonso tozosala na mokili oyo simba te bolingo wana nde eza yango nde eza eloko ya nécessaire
na bomoi oyo ya bato nyonso oyo baza na mokili oyo makambo nyonso oyo nzambe azoyebisa biso lelo esengeli biso totosa yango mpo biso tozala mutu oyo azokende na mibeko oyo ya nzambe alobaki tozala lokola mutu azoyoka mo tozosala te nzambe ayebi ntina oyo azoyebisa biso makambo nyonso mwana mpo biso tolanda makambo nyonso oyo nzambe azoyebisa biso na makambo oyo ezokende na kati ya bomoi na biso kolinga oyo moninga esengeli tosala nini tozala na ngo donc kolinga eza kaka oyo olinga lokola ndenge olingi yo moko lenga yango nzambe ayebi ntina azoyebisa biso makambo nyonso mwana tokende na place mosusu na Jean 15 verset 12 Jean 15 verset 12 donc telefone na biso tofungoli yango deja soki olingi ocontribue na thème na biso oza na droit kobenga biso plus 243 97 61 87 476 plus 243 97 61 87 476 soki obengi biso na WhatsApp okoyamba yo obengi biso na WhatsApp okoyamba yo olingi yo moko obenga ocontribue na mateya oyo eza na yo batongo totanga nano Jean 12 Jean 15 verset 12 Jean chapitre 15 verset 12 mobeko na ngai yango bolingana bino na bino ndenge ngai nalingaka bino kolo alobi azali kopesa na bayekoli point de vue na ye alobi mobeko na ngai yango mobeko ya nani ya Yesu Masia Yesu azali nani nzambe ye moko ana alobi mobeko na ngai yango oyo bolinganaka bino na bino ndenge ngai nalingaka bino asukisi wana ndeko soki otosi mobeko na nzambe te absolument ozali kotosa ye te ozali kotosa ye te soki otosi mobeko na nzambe te ozali mpe kotosa ye moko nzambe te alobi mobeko na ngai yango moto azali kotosa nzambe te moto azali kotosa mibeko na nzambe te azali nani azali autrement dit monguna ya nani ya nzambe e monguna ya nzambe ezali dofi satan mobeko na ngai yango soki otosi yango soki olingi moninga na yo lokola ngai mpe nalingaka yo bongo atuka bolingo ezali kokokisa mobeko esengelamaki na biso totosa o Yesu alobi ati mobeko na yo wana alobi esengelamaki na yo olinga moninga na yo soki olingi ye te papa lola eza te oyo nyonso losala ifo kolobaka ere mosu verité parce que Yesu ere moko wana azali koloba makambo ya solo lola eza te ndeko nayebi ke ndenge oza kolanda biso awa oza choqué quelque part na esika ofandi na voisin wana ofandi na ye wana na moto oyo kosalaka na akei kosala bisalasala oyo ozali kotia confiance likolo na ye ndenge ofandi wana ndenge ozolanda biso wana oza na mikakatano quelque part peut-être na madame na bolamuki malamu te peut-être na noko na bolamuki malamu te noko kaka azaka koswanisa o mikolo nyonso alobi bondela mpona ennemi azali ennemi na yo te azali papa na yo azali mosali na yo linga ye bondela mpona ye bondela mpona ye motema mobimba eza te koba te bokolo bona apesi mpe nani bondela mpenza ne na motema mobimba kaka ndenge obondelaka mpona libota na yo ka ndenge obondelaka mpona mwana na yo ka ndenge obondelaka mpona mwasi na yo ka ndenge obondelaka mpona nini mpona bapastere na yo mama abondela mpe mpona moto wana ndeli konyokola bondela na ye epi koloba te kolo boma ye kolo sala bwe nono rave donc makambo etali jugement eza nani eza ya nzambe
Comme quelqu'un qui a monté un jugement, tu es malade. Non, aujourd'hui, ma campagne malade. Bon, de la naïe, des âmes sunga, des âmes bigisa, peut-être encore de la malade. A faire un truc comme mon coya mabe, et malade. On dit, ah, ça c'est ça, mon gros, bon, mais ça. Moi, ton monnaie, on monte bateau à mabe, on monte dans la bande des abeilles. Moi, ton titi, pour la terre, qui serait mon totem à ton on a l'air de la bon, de la faune, il y a au contraire, Abika, ce qui Abiki, à côté témoigner, Zambé, la Lola. Ma bonne de l'ouano, ça dit qu'on bon de la faune, à côté témoigner, et faire la salle qu'on va, ah, merci, papa, tu as gagné la salle comme le Cameroun, ma bonne de l'Osali, Gaya, en tout cas, Nabiki, Boye, des Zambé, à côté. Merci, papa, n'a fait qu'ici. Dès que vous avez biso, ce que vous avez dit, qui est un papier, au Tanga, Jean 15, verset 17, moi, tout. Tangazon Ezate, Jean 15, verset 17, on a la biso. Donc, tout Tanga 1 Jean 3, 1 John 3, verset 11, 1 Jean 3, verset 11, 1 John 3, verset 11 said, this is the teaching you have heard from the beginning. We must love each other. This is the teaching we have heard from the beginning. We must love each other. Makambo possible yoka uta ebandeli yango oyo. Tosengeli kolingana. Ndego zolanda biso okukoma isusu na kayena yo après otangi yo moko awo otanga ngote. 1 Jean 1 verset 5, 1 Jean 1 verset 5, Kena Jean Isusu 13 verset 35, Jean 13 verset 35, Kena 2 Jean verset 5, 2 Jean verset 5, Usukisa 2 Jean verset 5. Donc, iska totanga ki alobi eza yangonde eza eloko. Nzambe azo talisa biso yango commandement donc ebandeli alobi eza commandement is obligatoire okolenga ndeko okolenga bakamarade okolenga baennemi na biso nazoyebisa yo le vérité lelo bitumba nyonso oyo etali molili etali nzambe etali biso te droit na yo ka place wana kokumisa nzambe kofukama koyebisa nzambe eloko nzambe akosala na kati ya bomoi na yo oyo mosusu wana etali nzambe donc eloko nzambe akomandema alobi eza obligatoire eza kaka linga moninga ndenge olingi yo moko donc alobaki yango eza clair bon nazotuna révéla question na ngai nazotuna bato mingi soki otuni lokola bagene bamama oyo bazobima libanda bapapa oyo azobima libanda babanga koloba ke oyo eza ami na nga nasepeli nalingi ye bo kolenga mwana oyo bazolenga meme bolingo mwana bazokende na ngo toyebi ke eza bolingo ya masumu bolingo ya mabe oyo ya mwasi na mobali basalaka ekobo donc modèle ya bolingo mwana sikoyo eza modèle moko oyo ekosekelisa nzambe ou bien modèle moko ou bien bato oyo balengaka mbongo tuo makasi bazokende na ekeko kisoloka nganga mai kozwa makasi mpo basala nini eloko etali mokili basepeli na ngo donc soki otuni alobi ke oyo naza na bolingo ou bien moto akoya koverse mbongo na maboko na yo mpo yo moko osala nini ozwa obanda kosalela ngo business bon na kati ya mbongo wana apesi yo akobanda koutilize étoile na yo abanda koutilize étoile na yo bien étoile ya bana na yo donc bolingo wana sikoyo eza bolinga modèle ya ndenge nini papa tobenga kango bolingo avec intérêt, amour avec profit.
ce qui est à rejeter, et ça est l'autre moko et c'est vraiment qui n'a surtout rejeté à vous. Bolingo des amaramte, oh bolingo tolingi awa, et d'ailleurs bolingo tobengago agapao, agapé, c'est-à-dire bolingo ça intérêt. Nde bolingo ya solo de Nzambe azali ko recommander na biso. Tala na yini pa na biso to ba kete Nzambe alingi biso. Si to ba ki amola fa passer te biso to pesa ka Nzambe ni kwa linga biso. Nini oyo yo za na yango o ko pesa na ko Nzambe alinga. Eza kote na yo te. Eza parce que oza maram te ou bien bogare na yo bien pembe na Nzambe aza ko na pembe te parce que ba pembe ba minene miindo mike non c'est la mabere. O kufa kaina mabere o kaina mabere. Mais là, on dit que nous avons gratuitement, alingi kabiso papa. Papa, na etere mon côté papa. Il n'est à moi n'a pas combattre. Et c'est là qui fait na biso, to linga na biso na etere mon côté na kati na biso papa. Mingi lelo papa na okia za simana na ebete na linga papa Christian kwa za na bongo. Kwa za na mutuka. Makamono so ko ebisa papa na koto sango. Loko kaisa tena so lingayo pamba ndoka nena yebi ke no lokwa baba kisada na azana mtu kana ye azana bwana botika na lingaye wana tezi Nzambe atakuba linga papa Christian na motema na yo mobimba kaka ndenge ngai moko na milinga kana ngai na koso mamikate mibale na zana nzara na papa Christian toka bula papa Christian na eloko te ngai na zana ngo tera moko tera kubate lokwa ngai na pesi papa Christian mikate oyo akozongi la penga ile tout na bongo te. C'est comme si papa Christian n'a rien. Mais il a dit partager non papa n'a dit que si mon côté a commencé papa Christian a dit que c'est la gueule. N'a dit que démontrer que c'est la gueule zanami. Et ça semble alors mon qu'on a souka. Moi c'est ça qui toque moi c'est peut-être la bataille qui toque yo volingai important que ne besoin quand on a profit. O anate amour avec intérêt. Amour oyo et dans intérêt o to bengango agapao. Hein? Bon, bah, il y a une sorte de notion d'amour. Dans l'amour agapao entre les frères. Amour agapao n'a intérêt mon côté du corona. Merci papa. Ok, on a continué à Souka avant tout banda ekiti na biso. Donc bolingo oya bajen oya bolingo oyo epesaka Nzambe lokumu te bolingo oyo tomonaka na mokili tomonaka na pays tomonaka place nyonso bandi kolakaka motu oyo nalingi yo nalingi yo ntina oyo yo moko ozolinga motu wana eza mpona bino bokontinue kosala ekubo eza bolingo wana nde Nzambe azoyebisa biso awa te ou bien ozolenga ngai mpona omoni étoile na ngai eza makasi mpo oya kopesa ngai ata $20, $50, $100 mpo obanda koutilize étoile na ngai eza eloko Nzambe azoyebisa biso te. Bon eloko azoyebisa biso eza kaka bolingo oyo ye moko aya kolakisa biso aya kokufa likolo ya kulusu mpona bolingo wana andimishaki mpo yeba ke Nzambe oyo tozobelela lelo ye nde moto aza Yesu Masiya iska ye moko atikaki lola aye kolata poso oyo moto akiti na se ya mokili oyo mpo andimi komema oloko ya mabe oyo biso tosali amemi yango amati likolo ya kulusu donc alakisi biso bolingo mwana mpo ye nde moto akili biso atindi biso na se ya mokili oyo esengeli biso tolanda ye na makambo nyonso oyo ye moko asengaka biso ya iska moko nazotanga bible alobi ezala rangi oyo koloba langi ebele angrid tobengi yango speaking in tongue alobi ekostope na nzela alobi nyonso wana ekostope na nzela bolingo ekostope te bolingo ekokontinue kosala nini kokende ntina lola soki Nzambe aza na bolingo te jamais ngai na yo tokozala awa te ube ngai na yo tokobanda kokumisa Nzambe te mpo ye nde moto atiki donc likolo akiti na se mpo asala nini akufa mpo andima charge makambo nyonso oyo ye moko asali te na fimbu nyonso oyo babetaki Yesu
nande bapesie masanga oyo eza kobeba nyonso adimisha ati nyonso wana donc mpo ye moko aza nini alakisa biso bolingo wana donc yango nde bible abandi koyebisa biso eloko eza commandement biso tokolinga moninga na biso tika oyo bitumba oyo eza na kati ya molili nzambe nde moto ayebi ndenge asimbaka makambo nyonso bitumba nyonso oyo nzambe akozala na kati na biso akotala nanu motema na yo ozolenga nzambe ndenge nini ozokende na nzambe ndenge nini ozolenga bato ndeko na yo ndenge nini ou bien soki bato mosusu basalaka soki mobali ya moto akufi amoni ke akufi alobi aza ndeko na ye o akomi koyebisa mwasi na alingi yo makasi mwasi eza boye mwasi eza boye mwasi eza boye donc eloko ye moko azolenga mwasi mwana sikoyo eza mpona abanda kokushe na mwasi mwana ize eloko mwana nzambe ayebisi biso te ube olingi osunga moto olingi osunga mwasi ube mama olingaka kaka obima na ye akosunga ye ize eloko nzambe oyo mwa tobengaka yango oyo ya bolingo ya mabe bolingo oyo ya mabe yango nde tozobenga oyo mwana bo oyo nzambe azoyebisa biso awa eza oyo ekomema biso ti na lola ize eloko ye moko azoyebisa biso tolakisa bolingo mwana eza commandement oyo nzambe ye moko apesi biso mpo biso tosala nini tozwa commandement mwana kozala nini kokende na mokili oyo totanga nanu 1 Jean 3 verset 23 1 Jean 3 verset 23 totala nanu esika tokosukisa 1 Jean 3 verset 23 1 Jean 3 verset 23 mobeko nzambe apesa biso yango oyo tondima mwana ya Yesu Kristo mpe tolinganaka ndenge Kristo atindaki biso. Oyo eza mibeko oyo nzambe ayebisi biso tanga biso Jean 6 verset 29 po tolingi tosilisa. Jean chapitre 6 verset 29 29 alobi boye Yesu azungiseli bango mosala nzambe alingaka yango oyo bondima moto oyo ye atindaki bondima moto oyo ye moko atindaki mpona bolingo yango nde eza eloko nzambe alingaki nzambe akoka kotinda oyo na kati ya famille nzambe akoka kotinda oyo na kati ya mosala nzambe akoka kotinda o place nyonso eza na église yo moko ozokamba boyebaki dima bolingo oyo nyonso otumana akoya mpo nzambe apambola bino na makambo nyonso oyo ozomona na mokili oyo bolingo eza eloko biso tozoloba na kati na yo soki oza na maloba oyo okoloba olobi mpo tokomi na suka émission na biso. Merci mpona kostructure oyo touti koloba lelo nzambe apambola yo papa nzambe amona yo esika tozali esika ozali kolanda biso. Je pense aujourd'hui quelque chose qui peut vous consoler de ce matin. Touti kosola lelo likolo ya mobeko ya mibale oyo lobi olinga moninga wa yo lokola yo moko okomelinga bongo bolingo ezali kokokisa mobeko mpe totali baverse mingi mpo topesi na kati na esika oyo je pasi ntango tolandaki ozali kokoma yango malamu ndeko moto oyo azali epai na yo moto oyo afandeli yo wana azali libaku mpo na yo te me azali bolamu mpo na yo tika olinga ye na bafaiblesse na ye na makambo na ye nyonso linga kaka ye parceke mopaya akofandaka epai na libela na libela te akoleka yamba ye malamu
tosai malamu kana ngo dali kosaela nzambe de konangai bobele moko pe kosaela bongo pona tina na baninga tolobi moninga ezali babete moto ofanele na ndako moko moninga azali moto oyo azali na elili ya yo o azali lokola yo azali na miso azali na matoi azali na munoko makambo nyonso oyo oza nango yebi azali na yango azala mukongo azala muruba azala muswahili azala nani azala nigeria azala soki na nepalais bato wana nyonso bazali bikila mu na nzambe esengemaki na yo ndeko osunga obondela mpona bango obondela mpona mokili mobimba obondela mpona basali nyonso taka te esika obondela kaka nde noa paster na ngai wana bapaster nyonso bazali basali na nzambe obondela mpona bango bandeko nyonso papa nyonso nani mama nyonso azali mama na yo azali papa na yo sungaka bango so ozala posibilité bondelaka na bango ndeko kozongisela bango maloba ya mabe te soki asali yo mabe mona ye soki ayoki yo te likambo te yo bondelaka na nzambe nzambe moko azali aokipe na bango moko mpe kobondela te alolenge te nono bakufa ye basala bwe moto na nzambe nono kokitisela bango moto te yebisa nzambe ye moko asokipe na bango nzambe ye moko apambola bango nzambe ye moko abikisa bango soki tosali makambo ndenge wana ndeko nzambe na lola akosepela soki tosali makambo ndenge wana ndeko na ngai tobengani ya solo bana nzambe tozali bana na nzambe tozali basaki po ete moto oyo abengi biso azali nani azali mosantu tika vraiment moko na moko na ntongo na yo ameka epe kochange façon na ye ya kovivre tomeka mpe koluka mpe sesete toluka mpe mosantu na kati na bomoi na biso po ete moto tozali kozali azali mosantu na objectif na biso ezali kokende na lola nzambe apambola biso. Amen. Iska mater oyo euti koya na église anglicane oyo eza na basalaka na numero 11 commune Kalamu Saint-Pierre église anglicane oyo eza na numero 22 commune Kalamu eza iska tozali tozo sambela nzambe na biso ata soki bakangi église te toyebi ke esika nyonso ozali ntango bakangi église bakangi famille na yo te bakangaki business na yo te bakangaki limota na yo te luka moye obanda kosambela na famille na yo na kati ya ndako mpo yango nde tozoteya lelo ndenga nzambe ndenge yo moko motema na yo moko nzambe aza kosunga yo na makambo nyonso oyo kosala oyo olingi osala na mokili oyo nzambe azobenga yo lelo bien aimé landa nzambe ata ndenge nini nzambe akosunga biso tokojue te ntango bafungoli église lola efungwa mpo na biso ntango bangunya baye kokanga église yango nde badiable baza na chance kosala makambo nyonso balingi basala na mokili oyo esengeli otelema esika ozali ndenge yo moko olingi nzambe olingi bomoi na yo olingi oyo ya bamoninga zala na kati ya ndako na yo banda kosambela okumisa nzambe okomona nzambe akofunga porte na kati ya motema na yo na kati ya business na yo na kati ya mariage na yo na kombo na Yesu soki oza na maloba na Abraham olobi mpo émission na biso esili. Merci tozali na maloba te papa tika kaka nzambe asunga yo esika ozali mabone na biso mpe akoclôture ezaka te nzambe asunga yo ndeko nayebi eza akotumbisama mingi peut-être moto moko ayibaki mosolo na yo surtout na babusiness na periode oyo peut-être bana na ndako bayibi mosolo eza kotumbisa bomoi na yo mais naza kosenga na yo nzambe mpenza kota na kati na motema na yo oyika mpi kokanga nzela na nzambe bongo nzambe akopambola yo boka pasi te na bandeko nyonso baye epai na yo nayebi lokola na bunya bozolanda biso badeplace de guerre bazali wana makasi na ndako na yo ekozala basi mikakatana bana kolela tusa konyokwama ifale bato balongwa kolongwa bango te pamba tikaka nzambe moko asunga kote balongwa na kimia batela libota na onde batela mwasi batela bana batela libomba na nzambe boka basi te ndima kaka bongo nzambe moko akopambola. Merci na ndeko nyonso olandi biso na ntongo na lelo merci na bandeko na biso banigeria bozali kolanda biso premier service bozali kolanda biso na ntongo na lelo nzambe apambola bino bandeko ya Tanzanie boza kolanda biso bandeko ya Bunia bandeko ya Kisangani bipai biso bozali totombeli bino dimanche elamu
tika nzambe abanda elongo na bino lelo pe asukisa na bino na kombo na Yesu Masia eke lendi ba activité banda malamu so da koteka tia bomo inaona maboko na nzambe akupambola yo kusana yo kukende liboso. Amen. Tika to sambela nzambe tata mwana mwe musatu topesi yo matondi mokonzi nzambe na lola na musala oyo epesameli biso na tongo na elo papa mpona koteya liloba na yo ya bongo. Papa toyebete liloba okolo etushe mitema na bato na tongo na lelo po mikakatano pasi kolo minoko ezali na kati na mabuta situ na periode oyo yawe na lola ezali pasi mingi. Papa yo ni mobondisi. Papa ndeli kobondela na yo na ndeko kolo azali na motema ya kotungisama swate baibaki mosolo na ye papa na lola swate akende ikosenga molimi sepe na moninga kasi moninga ayokeli ete papa na lola kolo tushe motema na bango. Tushe mitema na bango nzambe. Pesa bango papa kimia na kati na mitema. Pesa bango papa bolingo na kati na mitema nzambe. Papa alinga mama alinga papa. Bana balinga baboti balinga pe bana. Tolinga pe ba voisin na biso papa na lola. Tolinga pe ecclesia na biso papa. Tolinga pe basani na biso. Tolinga pe ba Kristo na biso yawe na bombo. Pe papa tolinga yo pe na moko kuro yo lingi biso. Tika mokonje biso ya lelo nzambe bato ebele papa ba se bénéficier papa na émission oyo tikolo batina ba CMS ebele nzambe na lola o papa toki ko répondre bango ndenge papa yo moko olingi kimia na yo yawe erenye na kati na mabota na biso na tongo na lelo bo nyonso baza ya bapasi ndenge na ndenge bokolo bazali alite mokonzi nzambe na lola pesa bango kimia Seigneur pambola moko na moko kolo pesa bango lobiko nzambe batere makolo batambola lokumu de kobele ya yo tika ebandeli ya journée o pe kino na suka papa tozala elongo na yo nzambe zala na biso papa lokola alpha pe kende kosukisa na biso lokola omega tosengi we papa na lola na kombo na moto na mokilite yawe pe na kombo na Yesu Kristo yo azali kolope mobikesi na biso. Amen. Amen.